Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Zaliko mituna Maya na pesa kabino Olobakana bosolote Nazaliko kamwadino Zaliko mituna Maya na lobi Soki na lobi bosolote Bilongo kogo mitolo Oyo na lobako Wakwamisaka yango Na bana na ngai Soki bakamisaka balomba ya solo Ona nilibina kuzaliko mituna Maya na pesa kabino Olobakana bosolote Nazaliko kamwadino Nazaliko mituna Maya na lobi Soki na lobi bosolote Bilongo kogo mitolo Oyo na lobaka Wakwamisaka yango na bana na ngai Soki bakwamisaka baloba ya solo Soki bolingi bandimi babika balobaka ya solo Soki bolingi balomba na kanda na Banganga nzambe balobaka ya solo Napesaka na bino Soki bolingi bandimi babika balobaka ya solo Soki bolingi balomba na kanda na Banganga nzambe balobaka ya solo Nazali kotala bino Nazali kotala bino Miso na ngai likolo na bino Nazali kotala bino Nazali kotala bino Miso na ngai likolo na bino Nazali kotala bino Nazali kotala bino Miso na ngai likolo na bino Baloba bosolo Baloba bosolo Baloba bosolo Baba bika Baloba bosolo Baloba bosolo Baloba bosolo Baba bika Baloba bosolo Baloba bosolo Baloba bosolo Baba bika Maya na lobaka Soki basalela kayango Debo kodika na kanda nanga Mutangwisa bana nanga Nanzele solo Wete babika na kanda nanga Mozali kokanisa Mozali basali ya solo Zopande Mozali basali ya lokuta Mutangwisa bana nanga Nanzele ya solo Wete babika na kanda nanga Mozali kokanisa Mozali basali ya solo Zopande Mozali basali ya lokuta Mbongo ya bana nzambe okwamisia ngoya bino Na mbongo ya bana nanga Osombi mapango na bino Malodi totonga Yerusalemi Mbongo epo makate Mawana bino Mbongo kufa Mbongo kufa Mbongo kufa Soki babongwa nite Mbongo kufa Mbongo kufa Mbongo kufa Soki babongwa nite Mbongo kufa Mbongo kufa Mbongo kufa Soki babongwa nite Mbongo ya bana nanga Indego komisi yango ya bino Mbongo ya bana nanga Basombi mapango na bino Balobi totonga Yerusalemi Mbongo eko makate Mawana bino Mbongo kufa Mbongo kufa
soki babongwani te soki bolingi bandimi babika balobaka ya solo soki bolingi bolongwa na kanda nanga banganga nzambe saye napesaka na bino soki bolingi bandimi babika balobaka ya solo soki bolingi bolongwa na kanda nanga banganga nzambe balobaka ya solo nazali kotala bino miso na ngai likolo na bino nazali kotala bino miso na ngai likolo na bino nazali kotala bino miso na ngai likolo na bino baloba basolo pobobika baloba basolo pobobika baloba basolo pobobika biko na kanda nanga botambwisa bana nanga na nzela ya solo wete babika na kanda nanga bozali kokanisa bozali basali ya solo sakanje basali ya lo botambwisa bana nanga na nzela ya solo wete babika na kanda nanga kokanisa basali ya solo sakanje basali ya lokuta mbongo ya bana nanga bino bokomisi yango ya bino mbongo ya bana nanga bosombi mapango na bino balobi totonga Yerusalemi mbongo ekomaka te mawa bongo kufa soki babongwani te bongo kufa soki babongwani te mwana pe tata molio mosantu bomo mesano tobandaka matei na biso tango inso na psaume de David to nzembo ya bayuda ndenge toyebeli yango ndenge bayebisaka biso mbala na mbala banzembo oyo bana Israel bayembaka yango eloko babimaka bongo na Egypte wapi bazalaki na bowumbu pendant 430 ans bayembaki yango pona kosanjola tata nzambe pona kokumisa ye na maya salaki pona bango bayembaki yango kobanda tango na kino na tango ya prophète Malachi banzembo ndenge toyebi ezali 150 oyo koma David Asaph Salomon bana Koré Ethan Salomon ndenge tolobi moto na moto akomaka na tina nini pona kozongisa tata nzambe matondi pona kolelepa ya tata nzambe pona kokumisa ye pamba te ba psaume ndenge ezali ndenge tolobaka yango mpe mbala na mbala ezali bongo na biteni mine 2 Rois chapitre 18 pe 19 kende kotanga na ndako contexte oyo etindaka Asaph ayemba nzembo oyo ezalaka nini na mokuse Ezekias akomaka mokonzi ya Israël kuna na Yuda na l'an 716 avant Jésus-Christ
kasi ezalaka na mokonzi moko na Assyrie kombo na ye Sennacherib ye abundisaka mokonzi Ezekias abundisaka bana ya Israël alongaka bango asiégeaka bango donc abotolaka ba ville ya Juda pe azalaki komenase makasi mokonzi Ezekias atindeli mikanda atindeli basoda na koboma yo kutu Ezekias po na kobanga azuna mbongo ezalaki na temple na cadre ya négociation po na kobondela mokonzi wana ya Assyrie apesi ye mbongo ezalaki na temple mais mokonzi ya Assyrie atikaki ye kimia te menace ezalaki makasi mingi à tel point que Ezekias mayele esilaki yebaki te akosala nini nde apasolaki bilamba alati sak amoni malamu nalele pe ya tata Nzambe wapi lobiko na ngai ekouta atindi ba prêtre na ye banganga Nzambe na atindi bango bokende pa ya prophète Esaïe boyebisa ye tala makambo tozana yango awa biso mayele esuki nde ba prophète ba toyena tindaki bakepa ya Esaïe kolela tata Nzambe aizongisi réponse epa Esaïe ete yebisa mokonzi Ezekias na yoki kolela na ye Esaïe pa lobi na moni batu oyo tinde pa na ngai kasi Ezekias kobanga te Nzambe akobundela yo Nzambe pa pesi réponse te mutu wana mikolo zali ko yabo komona kaka nini na kosala epai na ye e na mokuse na butu moko tata Nzambe atindaki angelu na ye na camp ya mokonzi Sennacherib na kana bango abomaki 185,000 hommes donc basoda bakufaki na butu moko Nzambe alakisiaki makasi na ye epai ya Ezekias akimelaki epai ya tata Nzambe e mokonzi wana Sennacherib akufaki. Voilà contexte oyo Asaf akomaki nzembo to ayembaki nzembo oyo pona kotonda tata Nzambe pona kolakisa na mokili ete Nzambe aza kote na bango bazali na Nzambe e alakisi biso Nzambe ngo aza wapi na Jerusalem aza wapi na ngomba ya Siona alakisi nguya na makasi na ye pe na verset 12 13 soko kiti na se ayebisi tola pandai tosala ba vœu et pas ya tata Nzambe wana alakisi makasi en guise ya reconnaissance na bolamu oyo alakisi biso na nguya ya alakisi to memela ye makabo to memela ye ba offrande po ete Nzambe azali malamu soki asiliki en tout cas alongaka kaka donc soki bana Israël balongaka makasi na bango batiaka yango epai ya tata Nzambe Ezekias akimelaki epai ya tata Nzambe voilà contexte oyo Asaf ayembaka nzembo oyo ezalaki na bana Yuda lelo eza na ngai na yo kimbangiste papa jangenda lobi epai omoni komba Israël epai omoni komba ya Yuda tia kimbangiste biso toyebi yango malamu biso pe toza na Jerusalem nkamba Yerusalem ya sika Asaf alobi Nzambe yango avandi na Salem ilakisi kimia eza diminutif eza kaka bakati Jerusalem na mokuse mais bango bazalaki na Yerusalem ya kala ngai na yo lelo toza na Yerusalem ya sika ngomba ya Siona yango na ville sainte nkamba la nouvelle Jérusalem la ville sainte wapi tata Nzambe nkolo Yesu tata molio mosantu bazali est-ce que moi na papa c'est mbango zalaka sûr ete na nkamba tata Nzambe nkolo Yesu tata molio mosantu bazalaka kuna est-ce que zalaka sûr to yoka kabiyoka yoka na nkamba eloko ezate tata mama zala sûr biso tozali na Nzambe toyebi kombo na ye papa Simon Kimbangu ye wana kaka papa diangenda ye wana lelo papa Simon Kimbangu kiangani na Yerusalem ya sika bokese nezali wapi kokosa mate yembela tata Nzambe wana tolandi banzembo leki awa botalisi baba koreste botalisi biso nguya makasi ya tata Nzambe
ekimo lelo na ngai na yo ezala epai ya tata nzambe epai ya moto ya mokili te akoki na lokumu. Me mama ya likambo na se kuna ntango oyebi ye orekonetre ye sala makabo lapa ndai ete okosalela ye. Okosalela ye nini? Misala malamu oyo azali kotinda biso. Lelo tozotonga memorial. Est-ce que yozali kotonga? Lobi totonga ki musée, totonga ki temple, totongi ba studio na Kinshasa, totongi résidence chez nous. Est-ce que yo tongaka? Peut-être ozalaki te, mais awa na njili lelo, occasion pesa melinga na yo. Tozali kotonga tribune moderne. Contribution na yo ezali nini? Mwana lukao. Tozana problème ya terrain. Contribution na yo ezali nini? Zala reconnaissant. Na oyo tata nzambe azosalela yo. Ya kobundela yo. Banguna na yo vis-à-vis ya tata nzambe bakomona na eloko pamba. 185 000 personnes bakufaki na mokolo moko. Nzambe alakise makasi na ye epai ya mokonzi Ezekias. Ndenge pa kolakisa, ndenge pa salaka epai na ngai na yo. Chorale des dirigeants. Tozokende le 3 octobre. Cadeau nini ozomemela tata nzambe? Obongisi nini pour la tata nzambe? J'étais qui le 24 décembre. Nini okomeme pa ya tata nzambe? En guise de reconnaissance. Kuna na Yerusalemi. Okokende kaka maboko pamba. Okende kolia kaka ba manga oyo ekoyaka. O memaka ba spaghetti na ba sardine. Okende kolia na sanze ta manga. Nyonso lekaka yo za kuna te. Ankambe zalaki kitoko, fete zalaki kitoko, en tout cas toliaki. Bateyaki nini? Zero. Papa lobi nini? O balobi kaka totika mabe to sala malamu. Makambo papa lobi yango wana. C'est vrai. Otali mwana papa Simoki Mbangu tolongwa na distraction. Le 12 octobre yango yebelemi. Toko memela papa Simoki Mbangu kianga nini? Mutu na mutu, paroisse par paroisse, mondimi na mondimi. Toyebi ndenge tomataka na nkamba. Yo memi nini? En guise à remerciement, en guise à reconnaissance, anemo bimba presque abate le biso na maetomoni o tozanga komona. Ezekias akimelaki epai ya tata nzambe biso pe lokola toyebi ete tozali na nkamba Yerusalemi ya sika. Wapi tata nzambe nkolo Yesu mulimo santo bazali to sepelisa tata mulimo santo poete ye akosepelisa pe biso. Na mibeko totangaki na mokanda ya Deutéronome. Deutéronome to yebi yango eza rappel to bozongili mibeko ya mbala mibale. Mibeko epesamaki pa ya bana Israël tango babimaka na Egypte. Kuna na mont Horeb. Moïse azwaka mibeko. Oye komamaka na loboko ya yeme tata nzambe. Mena kotambola kokende tata nzambe amoni ke bana Israël babosani. Ayebisi Moïse sala bana na ngai rappel. Tangela bango lisusu mibeko. Pona nini? Posa tata nzambe ezali tete moko kati na biso abunga. Moko kati na biso akende pamba. Nzambe alingaka kaka bolamu pona biso. Et azongelaki mibeko pour la deuxième fois. Ba loi, ba coutume, ndenge komami kuna na Bible. Soki botosi yango ndenge tata nzambe alobi, soki botosi yango bokozwa mapamboli. Kuna na Deutéronome chapitre 28 na verset 1 tina na 14. Oya tosaka mibeko lipamboli ezalaki pa na ye. Mais oya tosaka mibeko te malédiction eyake pa na ye. Kaka kuna na Deutéronome 28 tanga 1 14 banana 15 tina 45. Bolamu epesa melaka na mutu oya tosaka mibeko oya bangaka tata nzambe. Mais oya bangaka mibeko te bolamu epesa melaka ye te. Bazali kotangela biso mibeko mbala na mbala. Papa Simoki Mbangu bandi musala na 1921 apesaki mibeko. Botika kindoki. Oya zana basi mibale tika komela masanga te mabina bonsomi bozala na yango te. Déjà na l'ère wana 1921 Papa Simoki Mbangu atelemelaki mibeko. Papa Diangienda ye la même chose. Mibeko. Bana na ngai bozala na mibeko. Atombolisi biso maboko.
Tokati si ekuluzu. 1971, allez si biso communion. 1972, toke retraite. Nyonso wana zali koluka kaka nzela po ete mutu apetwama. 1976, apesi biso prière ya notre Père qui est aux cieux. 1985, abi mibeko botanga nyonso tout. 1988, abi bolongola sapatu. Opération longola sapatu. Nyonso wana zoluka nini bolamu na ngai na yo. Asuki wana te. Allez, 1989, le 11 janvier, soirée bandi, yabatambu lisi Nankamba. Nankamba 5 mois après, Kinshasa, le 14 août 1989. Soirée. Après aller, Naba paroisse, le 31 janvier 1990, tokoti soirée, ti lelo. Mais tata nzambe posa na ezali nini? Posa ezali kaka moko. Eke moko kati na bana na ya bunga te, akufa te, azwa perte te, nzamba lingili biso bolamu. Donc, betapi nyonso wana ezali ko lakisa biso kaka po ete to belema ye. En dehors wana nyonso tu banzembo. Ya ndenge na ndenge. Nzamba lobi nini? Namona kayo, osalaka misala malamu, osala kondima, osa makasi, mais Jezabel otiki yete, totika ekobo kate la lingomba, yo responsable, yo kaka soni te, bano yo zoteya, mais kati na bango, makango azali, dirigeant de chorale, responsable, nganga nzambe, pasteur, osana makango na lingomba, mais c'est grave, oya iko sala nini? Na lingomba oyo batata ba mama to banga kande ya tata nzambe nengo to asalaki na bana ya bayuda nenga bomaki mokonzi ya Syrie asili saki bango na butu moko en une seule nuit 185 000 personnes. Nzambe azali démocrate te, nzambe azali autocrate. Soki alobi atu décision asala kamuta tuna kaye azate tango atindaka pela ya Noa. Si le long doit réclamer azate, abomi Sodome na Gomorre, muta ko réclamer azate. Datan, Corée, Abiram, atimuli mabela kundi bango. Est-ce que ma famille ne va réclamer qui? Nzambe aza autocrate, aza démocratité. A to ça la concile, a to ça la soki synode, a to ça l'assemblée générale, to ne retourne tata Nzambe, pona ni abomi saka batu. Et kotika la kosala makata mokolo moko te. Oyo Nzambe alingi yango esale maka. Pona kolongola yo kozwa molimo na yo, eza nango chose facile. Toto sa mibeko ya tata Nzambe. Totika makambo ya mabe. Tata Nzambe akotinda lisusu ba prophète te. Na tata papa Simoki Mbangu nde Nzambe ya suka. Ba prophète ezali ngai na yo tokokende musika. Tokotina makondo koteya na mikili. Mena makambo ya mabe, civilisation nini yo komema. Eloko nini yo komema koteya na bindele. Okomema bango mbasu. Batino pasteur national kele na Australie. Auke kuno komo koteka mbasu. Obengi mindele tala mbasu ninge babwaka la kango batu. Mena yebite. Batini yo soki na Melbourne kuna. Oto kisoki na mboka nini kende koteya aliyoka mide posa nguba oyo tambula kana butu kindoke ko teya batu olobi tala ngai na butu na tambula kana posa nguba oyo tanke ndoki lite yoko mema yango wana tata mama papa Simoki Mbangu tianga na osela wana te pai na ngai na yo to bongo la mababa bandimba ko bapakano civilisation to komema bolingo mibeko misala to bongo la batu oke no koteka mbasu te. Oke no koteka maladi ya PCT. O soko lingozwa obwaka la mutu PC tala sala boy. Yango no memana na États-Unis d'Amérique en tant que pasteur national PC. Na lingoma na mokolo mwa lelo. Muninga na yo. Okamati poison tieliye. Akon malade suka akufi. Mais mutasali kambango yo na munoko oye tozana tata tozana Nzambe na biso. Papa kata mokano to sepela. Na poison, na mbasu, na malade ya ndeke, okamata mutu ochaye quelque part.
Mais mutu na mona kaka pasi ti lelo. Pasi ya moninga esengo na yo. Batata to bongwana. To même la vraie civilisation kimbangiste, éthique kimbangiste. Jeune garçon. Otoni sambanga na mandefu. Okozanga lola likola mandefu sans le savoir. Eza éthique na biso, coutume na biso. Longola suki, longola mandefu. Yo moni ke kusana ngelo te lux. Semaine passée na monaki jeune garçon moko kimbangiste. Na ba biloko botiaka soki nini obenga kango mbinzo. Na biloka matoi ayeko to akimbangi. Papa uzaki kimbangiste uti wapi mboka tel. Uzaki kimbangiste uzokenda wapi nkamba. Ah, na biloka matoi na pona za star. Ambo? Oza star mais oza culture na bisote papa. Eza makamo na bisote. Otoni se ba tatouage na nzoto. Yo yebi signification à tatouage. Mais ça n'a pas maison nango. Yo osali yango peut-être sans le savoir. Mais mutu ayebeli yango tina akotumeka yo. Alors soka mekyo za makasi to okufi. Po ya monika ke lokola yo tie lembo wana yo na boza maison moko. Nzoka yo tie comme par aventure. Et pire encore, plus grave, les réseaux sociaux. Kofinga ba mbuta ya lingomba. Makambo ya lingomba kotia na ba réseaux sociaux ko panza yango mais secret ya biso ba kimbangiste zawa eza culture na biso te, ce n'est pas notre civilisation. Téléphone eza mabete, Android eza mabete ko za ba message ko solola mais ko tina makambo ya mabete ko finga ko swana bo swani et puis makambo yango otia ngo na réseaux sociaux o panzi yango o TikTok nga TikTok na yebaki yango te. Koko na ngai ya 3 ans. Na nota la téléphone à lui na ngai. Papi, mets TikTok. Oh. Nazo comprendre te. Papi, mets TikTok. TikTok c'est quoi? Mets TikTok. TikTok na yeba ki yangote. Nzoka ba vidéo o batinda la kabato. Ami na TikTok mama na lobi. Kasi ba vidéo wana ba yanga TikTok te. Ambo, kaka la nep. Natika ka ne oy, nebi makamba TikTok te. Moi, à 2 ans, je peux manipuler Android. Alors, tant que biso trotina basango ya lingomba à travers le monde entier. Eza éthique na bisoté, eza ezaleli na bisoté, eza coutume na bisoté. Tolanda papa simo kimbango tianga na aveuglement. Batata bama biso tozali na nzambe. Alors bien dernièrement. Nzambe za côté na biso. Ndenge bana ba Yuda, Ezekias Abel mba kendeki côté na bango. Abunela ki bango et biso penzamba libito za la côté na ye. Mais tangu toza côté na ye, to tambolo la ndengi yango esengeli. Ozala mundimi, ozala nganga nzambe, ozala to yoki nzemba kora de dirigeant ye mbiao. Mingi na ba chorale tozalaka. Soki nzembo na malobeza koni kotuka ba pasteur angai. Do bandimi ba sepelaka makasi. Tango to yamba kanzi yamo na jeteki eko bimela bino na zolo tozwa kangabo bambuta eko bimela bino na zolo problème ezate dirigeant lobby banganga nzambe mena ba choral selo azali longi azali pasteur azali bazali banganga nzambe de l'autre côté jeteki lobby ninkuikizi et pas yo kendeke est-ce que viongolo tikite na miso abatu o monenza kimbangiste Mena makuku makambo yo salaka na bandako. Est-ce que to za ba vrai kimbangiste? Ba pato swana na balabala na kata lupango ba kotuna. Ba nani ba to swana kuna? Ou bien na lupango ba nani? Kasa lupango na ozoka elobele kasi na lupango na ba kimbangiste te bazo bunda. Soni. Kasi na lupango na ba kimbangiste te otali kombo na yo ebunga. Okoma kimbangiste. Banani wana kasi ba kimbangiste te. Lokola lelo lukawa yeko sambela awa kuna bazoko tuna. Oh, lelo basambeli wapi o? Ezala kandengo wana. O lati ver bino seka na ba ko tuna. Boko sambela wapi o? Papa ye lelo fete nini o? Makamuni na ngo lelo batuna kabiso. Mais biso tuna ka ba balata ka ba uniforme musukute boko sambela wapi makamunini to tuna kana biso bangote. Mais eux s'intéressent à nous. Pourquoi? Tozane lembo. Et les monabiso na bango ekokanité. Donc, tout est à travers bizaleli. Tout même la civilisation kimbangiste. Tata maman,
tokopanzana na mokili mobimba nguya ya nzambe ekomonana biso kaka nde tokotonga lingomba tosala nano observation bapaya mingi bayaka na lingomba toyambi bato boyo toyambi bato boyo mais est-ce que concrètement investissement nini oyo tomoni déjà mais investissement papa lingi ngani yo totonga tolona tobokola donc azo compter na biso toyoki nzembo kuna mbongo ya makila etongaka Yerusalem te papa za na besoin ya mbongo na ngai na yo mbongo ya matungulu makala na pasi wana tozali komona batata ba mama tolata mibeko tozana likambo etali mibeko soki tozana mibeko tata nzambe akosala nguya ekomonana mais soki tozana makambo ya pamba ezanga tina nguya ekomonana te au contraire malédiction ekoya na ngai na yo mwana pe tata mulio musantu
eloko na biso ya mutuya kati na paroisse topesa papa lukumu tango papa azali ko sepela biso tozali